mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite matondo mingi na bino bandeko balandi ya Vuvamu Télévision mbote mobota na bino na bisika nyonso ozali kolanda émission na bino mokolo malelo tolobaka na bino tango nyonso ete émission ye mokolo malelo ekuyaka okati mabota na bino na tina ya kotangisaka bino to pe bongo kolimbolelaka bino manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka kondamo calendrier na biso africain ya solo mokolo malelo kati na manaka na biso tozali bongo ntona mwasambo na sanza ya misato na bopemi ya mibale na mobu mokama na tuku misato na mibale kaka na eleko ya mvula ntete oyo ezali bongo eleko ya bambula makasi toli komwa lolenge bambula ezali bongo beta toli kati na eleko na yango soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo malelo toli bongo mercredi le 25 novembre 2020 esengi toyeba ete kati na manaka na biso baindo tozalaka bongo na mikolo minei kaka na kati ya poso pe mikolo tuku mibale na mwambe na kati ya sanza pe mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati ya mobu to pe 364 jours soki bankoko somi kozala kolela manaka to pe bongo mituna bozanga te na kobenga biso na banimero ezali bongo na se ya etando na bino esika bokozwa lisusu bandimbola ya malamu konda bongo manaka na biso kasi mokolo yango ya lelo esengi bongo toyeba nini le 25 novembre 1980 kuna na pays de la Haute Volta oyo ezali actuel lelo Burkina Faso président Aboubakar Sangoulé asilaki bon kozala renversé na bokonzi oyo azalaki na yango pesi mana ye moto oyo akitanaki ezalaki bongo colonel Serbo yende akomaki lisusu bongo mokonzi ya kokamba bongo ekolo Burkina Faso oyo babengaki na ntango ya kala pays de la Haute Volta kasi tokosoka kaka te na kopesaka bino bongo manaka ya mokolo pe bongo maya motuneza maya motuya to pe bongo ba événement du jour kasi tokolekaka pe lisusu na kotombelaka bambotama elamu na babanson oyo babotami bongo na mokolo malelo totombeli na banson bambotama elamu tika ete kimia mfumu kimbangu ekoka lisusu bongo kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino bisika nyonso oyo bino bozwami matondo mingi bandeko balandi kolela bongo lisenga na bino ntango nyonso nsima ya manaka yango akokabwana tolengelaka mpona bino elima moko ya motuya yango biso tolobaka na ntango toli kotala eloko tozwaka ya ntina nini oyo ezali kobima na kati ya mai toli kotala nde bolanda mpe elima oyo na bokebi nyonso biso na bino tokokutana lisusu na nsima na ntina ya kotia bongo commentaire mpona elima ya tolanda. Je voudrais que très sagement vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer en disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Matondo mingi bandeko balandi wana bosi kolanda lisusu yali bongo kaka extrait ya message ya président Sankara bino moko bomi yokeli mainini oyo ye asili bokati na koloba kasi biso tango nyonso tolobaka ete soki twali kotala eloko tozwaka ya motuya oyo ebimi na kati ya mai oyo twali bokati na kotala nde na ntango bino bokotikalaka branché na chaîne ya bino Vuvamu Télévision nde na nzela na yango kofaire découvrir bino ebele ya makambo oyo bozangi bongo koyeba totondi bino penza botondi bino bayebopesaki biso ntango mpe ngonga ya kolanda émission na bino mokolo malelo mpe tozonti matondo na équipe technique mobimba ya Vuvamu Télévision bayeba kosungaka biso mpo tokomelaka bino lisusu kitoko na kati ya bitando na bandako na bino kimi ya mfumu kimbangu ekoka lisusu koyimbela okati ya mabota na biso banso biso na bino tokutani bongo na mbala ya nsima so na elamu na kati ya mabota na bino. Tutosa yango, tusale lango.
ebele ba yebite utamokile kelama esali mami buhebele olelo yebanite